Evangelisme oye! Evangelisme oye! Evangelisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Brazzaville oye! Eunwe! Embazi! Ilumbu vya kulwe! Yangalala! Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu tolandi mpe toyoki mateyi na biso ya mokolo ya lelo elakisi ete likambo oyo toza nango tosimba yango makasi na oyo basimbisi na oyo bapesi libela nani aleki. C'est vrai, oyo bapesi libela nde aleki epa na biso eza ya kosimbisa te pamba te loposo mwindo aniokwami mingi banda na ekeke ya liboso ya mibale ya misato pasi na pasi oyo ezali ya mine mpe ya suka ya mitano ezali te. Est-ce que ya mitano ezali? Oyo nde ya suka bapesi biso ntango tosalela tata Nzambe tata Nzambe alingi biso mingi pamba te soki totali biso nde tobebisaka ndenge batata na biso balobaki ete Adamu na Eve bazalaki bato mwindo me okoloba ndenge nini loposo eyaki kochange na ntango ya Noe abotaki bana misato ezali boye mpe ezali boye te. Likambo ezali clair nini elandaki ntango tata na biso Noe azalaki na kwiti kaka yo mutu mwindo obebisaka nde yango oyo ye kolobama ete ndeko na yo soki azwi te yo mpe oza na ntango ya kolia te pasi yeli biso kasi Nzambe alobi loposo wana na korekipere bango me ntango ezali Nzambe aza na kanda mingi soki oyebeli ye malamu te obebisi kaka ye apesi etumu alobi ete amoni likanisa mabe alobi bopanzana panzana na mokili mobimba bobotana bozala ebele biso tozali koyoka te nzoka ye nde amonaki likanisi na biso ya mabe kasi bopanzana te tovandi tukola tovandaki likanisi wana ye kobima ntango yango ebimi ye mpe alobi bon oyo nazelaki yango oyo ekoki lokola boboyi kopanzana
okomona groupe baza koloba français bamosusu baza koyoka te bango wana balongwe bakeye epai mosusu. Kuna baza koloba anglais bamosusu baza koyoka te groupe wana balongwe bakeye epai mosusu. Kuna baza koloba lingala bamosusu baza koyoka te balongwe bakeye epai mosusu. Oyo baza koloba kikongo bakeye epai bakongo bapanzani. Kasi nzambe ntango alobaki na malembe topanzana toza kokomprendre eloko moko te. Oyo ya biso ezalaki ete toyeba mayele ya nzambe sikawa toye kopanzana. Panzana biso mpe rie ezala malamu eza ya malamu te. Tribalisme ekoti koyokana eza lisusu te. Bao bakeye balobi biso na biso kaka bakeye ndenge nalobaka mokolo wana sikawa bamindele balobi tokokolonize mokili batindi nanu bato misato Diego Cao, Stanley, Living. Oyo biso kote tomonaki bayaki nde bango wana bazali kotala Angola, RDC na Congo Brazzaville po balandaki fleuve. Batali awa ndenge ka batei biso na papa pasteur baye kokuta biso toza kobondela nzambi ya mpungu na minoko mosusu wana batangi awa balobi nzambe na bango aza makasi bazongi bake kopesa rapport epai touti bango basambelaka nzambe ya mpungu. Bon biso tokolakisa bango misala na likambo ya tata nzambe. Tangu baye balobi tata mwana molimo centre. Tangu batei balakisi misala administration ekoti sikawa makambo ebandi koyeba na muke muke. Me ba travaux ezalaki makasi pona nini balobi foto za na banzela nzela ya mituka nzela ya train bakoko bamonaki pasi ba travaux durs. Sikawa nini elandaki soki bakomi na mboka bozali mibale misato bamboka nyonso ya pembeni basangisi yango ekomi mboka moko. Baye kosali bavile babando kopasola banzela mpona nini kolakisa ete biso toyebi eloko te. Kaka na etumbu tozalaki nango mwaye ezali te. Mwaye tosala makambo to misala ezali te. Bango nde bayebaki pamba te mapamboli ezaki kati na bango. Kasi na 1887 bamoni étoile ekiti. Tolanda étoile wana na Afrique soki ekweyeli wapi. Tango baye komona yango bazongi na bango tomoni Gombelu tete nankamba 19 km Mongwa Congo Bango zali montagne bakoko na biso baza kobenga Congo Bango baye wana bainstale batongi bandaku sikawa baza kozela likambo yango ekokweya mokolo nini. Tangu baye komona likambo wana lobia ifo tobundisa yango mutu mwindo abongi. Sikoyo elandaki nini
na 1921 tata Simon Kimbangu abandi musala na ye bandi kosekusa bibembe makambo nyonso bandi kosala yango bamissionnaire batali eske likambo yango eza ya solo oyo bazalaki na gombelu te baponani bakonzi na bakonzi 6 bamama mibale basali cercle bazwi kane tokobondela 3 fois turu ya liboso tokotelemisa kane soki ekwei toperdre mais soki etelemi nzambe aza kote na biso babondeli amen amen bazwi kane batina katikati batelemisi yango ekwei bon tokolemba te tocontinue babondeli lisusu bazwi kane batelemisa ekwei tokolemba te tolobaki 3 fois kuna pe papa Simon Kimbangu baye kolanda ye ke na lukengo mwana kufi akende kolamusa ye ye pe ake abondeli atie loboko mwana alamuki mwana akufi lisusu ake na nsima ndako atuni kolo Yesu mbeli kambo nini ye alobi kuna pe na gombelo te bazokobondela yo mpe ozali kobondela kasi yo okolonga 3e fois ya bamissionnaire babondeli esili bazwi kane batelemisi yango ekwei c'est fini diambo diele kwa bankewa eske biso toza bamakaku be bango balobi likambo eke epai ya bamakaku biso toza bamakaku te makambo eye minene après balobi il faut kaka tokanga ye na ntango bayuda ava bakanga nkolo Yesu moko kati na bango ake kofunda Juda nde baye kokanga nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu mpe moko akendeki kofunda enkumbwani nani Piodi boyibi makambo bambuto ye biso na biso kaka oyo batangi kombo Piodi ye wana na Gomi Matadi ake kofunda baye kokanga tata Simon Kimbangu soki bafundaka na bango te eloko moko elingaki kosalama te kasi ngai na yo bandeko toke kolakisa likambo obligatoire yaye kokanga makei ndenge tolandi histoire bateyi biso nzoka nde tolandaka makambo nga na sepeli mingi na ndenge papa pasteur ateyi biso pona nini yango ebandelaka na braza musala nini braza asali pe asalaka ntango nyonso toyoki yango mission ya tata Simon Kimbangu po ete azongisa loposo mwindo na esika na ye bandinga oyo tolobaka ekosila pe ekosila te tata mama zala sur nzambe soki alobi bilaka na ye ata ewumeli ekosala nini nzambe alobi tokotambulisa mokili oyo nzambe alobi tozala ya boyokani akozongisa biso na esika wana pasi ekozala te kufa ekozala na yo te maladi ekozala na yo te kaka bisengo na bisengo
totangaka yango bie totangaka yango te. Me mpona tokóma na bisika wana bolingo mibeko na nini ata bafingi yo ata baseki yo ata balobi nini zala sur yango totunaki na oyo basimbisi na oyo bapesi libela nani aleki eza ya biso ekeke ya mine eza ya biso tolinga te ezali bongo likambo moko kaka biso bajeune toza koyoka te mate eza kosopana me tokangami kaka na makambo na biso tokotosa baboti te oyo toza komona vi nzoka eza nango vi te vi ya solo eza koya mpona nini tokokufa te tokobela te kaka bisengo baboti baza koloba tokende kosambela mingi bapara bana na mama na bana na ye moko tata bazalisaka mabondeli te bandako mosusu ezali bien me bandako mosusu moto nakosi bie nalobi ya solo bamama bayangala lekolo nsai bamama oye moto bandako mosusu bateya te baloba te po tozonga na esika wana tozalaka mabondeli ya mingi bakoko na biso bango bakangami mpona nini tata Simoki Mbangu alobaki na bango tomona pasi bisengo nekoya apres bakoko bamoni pasi batata na biso mpe basali mosala soki natali biso tozalaki bana mike me butu oyo bakuta na poko bakuta na kuna na bandibu musika baza koya kosambela na nkamba kuna na ngombe kinsuka butu me bato wana bakatisaka lerni bisi Brazzaville maluzeri vie kaluzei moko bakoko na biso bazokende kobondela butu bakenkamba mefo utawa na ngambo toyebi boko Kinshasa Lububu pusa na epaboye rencontre na bango na nkamba butu avant 5 heures esi bazongaki ngozi zabo etasa muntu kanti kunkamba batuti mpona nini ngai nayo tobonga bango baye koteya biso liloba ya tata Nzambe c'est bien mais soki bakomi na place ya nkolo Yesu batelemi me bamosusu mpe bakoloba tata mwana mpe tata molimo mosantu me bakoyeba te molimo mosantu yango akobimela wapi azali bi azali te aya banda kala tosimba yango makasi eza ya kodefa te eza ya yo moko balobi ote ya mokili mobimba tata Simoki Mbangu molimo mosantu po misala na yesi emonani ekei bango bakoteya biso likambo ya nkolo Yesu me biso tokoteya likambo ya molimo mosantu boyoki bana mosusu bobangaka na bino bobangaka te kuna baza kozela yango makasi kona natangi journal na Belgique mois de février entre le 4 ou le 5 mise na kati ya mise bakolobela likambo ya tata Simoki Mbangu na bafoto na ye ezalaki ngaka yoki ke na âge ya 20 ans azaki la photo déjà muno nchivikiri kama ntangu ina ndio
ulingo kanga mafoto lakini kufika kunchani lele alors ya tango yo euti wapi meli kama ukamwe ezalite boyo ki février etikali mosikate vers le 4 ou le 5 na kati ya mise simo kimbangu mpe pakotia ye kuna toza kozala likambo moko soki esalami aya ni nkembo na sabo ombo kankamba ezali que un quart na trois quarts wapi eleki tokozwa yango be tokozwa yango te tozali sire tozali sire tozali sire kasi satana mpe asiliki Nimbagizi mawe tangu ezali lisusu te bona satana tangu ezali ata espace ya kozwa yango lisusu te
poto tunaki papa mfumambanza yemo kwa lobiete satana aike kosenga Yesu su permission biso lobi papa est-ce que on peut sinzela lobite donc on peut sanzela te sile e angwana bolingo mibeko na nini mabondeli ya tongo na pokwa soirée libondeli ya le 6 avril oyo biso nyonso toyebi de 8h 10h midi 15h 17h to 18h 22h 0h 3h du matin toyebi bien toyebi te eza montani monene mais soki tosilisi yango kosepela ye oyo nyonso toza komona ekoleka ezali fin du monde te boyoki ke mokili esili awa te mama ya zelo douleur makasi ntango akobota apemi te biso mpe toza kolanda kaka mabondeli tolinga te likambo ezali na camp na biso loposo mwini biso awa na Afrique toyokana awa batangi bokoko na biso nani 30 ans ya boloko kolo Yesu 30 ans libre akotambola na ye ndenge alingi 30 ans libre bakokanga ye te eloko moko te bakopekisa ye te librement 3 ans ya misala après akanga mais Simon Kimbangu 30 ans ya boloko mais na molimo azalaki kosala oyoka bakangi ye na Brazza oyoka bakangi ye kuna na Ngamba bakangi ye na Angola bakangi ye na Poto mais mutu aza na boloko 30 ans ya boloko ya pasi mais aza koteya mboka awa bateyi biso toyoki awa est-ce que pasteur akosi kosi te histoire ezali tokozwa yango tolanda kotanga pasi ya bakoko na biso bisengo na biso nde bapesi biso ntango ya kotonga lingomba apres maloba tokosala nini sinsani mpo na nini misala nga mercredi nake mais lelo bolakisa nga mpenza ntinsani nayoki awa chorale c'est combien 150 j'étais qui combien tembe ezali eza te dirige oye tokokoka ay batterie ekiti Jetaki oye! Jetaki oye! Jetaki oye! Ata! Dirige oye! Dirige oye! Dirige oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Aïe aïe! Tuweno bayaya! C'est! Ata bino bolobi na bino me bango balobi sukisa. Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye!
Aïe, aïe, aïe. Yerusalemi oye! Yerusalemi oye! Yerusalemi oye! Ata mpaka hapo. Centenaire oye! Centenaire oye! Centenaire oye! Aïe, aïe. Jésus-qui oye! Jésus-qui oye! Jésus-qui oye! Aïe, aïe. Pliki oye! Pliki oye! Pliki oye! Ata. Pliki oye! Pliki oye! Pliki oye! Allez, toyoka sikoyo batata. Batata oye! Eu contrepasso. Batata oye! Batata oye! Batata oye! En tout cas, ndakusubiza la fondation eza ya pamba eza kwete fondation ya ngwa so bila kama bila kina nzungu ko sai boka sai yakwe esengo be esengo te kese boka kese ko yangalala nyonso ebandelaka wapi tango wana bamoni ke tokangi papa oyo pamba bafrançais awa na Congo balobi bon totiki bino ezaki na 58 bongo ndako ya nzambe ya liboso ane nini 58 wa 59 pardon 59 na Kinshasa bibubu toyebi kuna na ngamu na biso balobi bon biso pe na 59 totiki bino bobondela kuna na Angola le 18 novembre année nini 74 kuna na Angola keli kamusi koye bimili bela ikei alors oyo zali pasi ya tata Molimo Santo tosakolango ekende na mokili mobimba toza na ntinsani ya makasi toza na misala ya mingi periode na biso ezali periode ya pasi kasi mpe ekozala ya esengo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. ezali que un quart na trois quarts wapi eleki tokozwa yango mpe tokozwa yango te tozali sire tozali sire
Ozalisire kasi Satana pe asiliki Imbagizo mawe tangu ezali lisusu te bona Satana tangu ezali ata espace ya kozwa yango lisusu te poto tunaki papa Mfuma Mbanza ye moko alobi ete Satana ayeke kosenga ye susu permission biso tolobi papa est-ce que opesi nzela alobi te nakopesa biso nzela te esili yango wana bolingo mibeko na nini mabondeli ya ntongo na pokwa soirée libondeli ya le 6 avril oyo biso nyonso toyebi de 8h 10h midi 15h 17h to 18h 22h 0h 3h du matin toyebi bien toyebi te eza montagne monene mais soki tosilisi yango kosepela ye oyo nyonso toza komona ye koleka ezali fin du monde te boyoki ke mokili esili awa te mama ya zemi douleur makasi ntango akobota apemi te biso mpe toza kolanda kaka mabondeli tolinga te likambo ezali na camp na biso loposo mwini biso awa na Afrique toyokana awa batangi bokoko na biso nani 30 ans ya boloko kolo Yesu 30 ans libre akotambola na ye ndenge alingi 30 ans libre bakokanga ye te eloko moko te bakopekisa ye te librement 3 ans ya misala après akanga mais Simon Kimbangu 30 ans ya boloko mais na molimo azalaki kosala oyoka bakangi ye na Brazza oyoka bakangi ye kuna na ngambo bakangi ye na Angola bakangi ye na Poto mais mutu aza na boloko 30 ans ya boloko ya pasi mais aza koteya mboka awa bateyi biso toyoki ya est-ce que pasteur akosi kosi te histoire ezali tokozwa yango tobanda kotanga pasi ya bakoko na biso bisengo na biso nde bapesi biso ntango ya kotonga lingomba après maloba tokosala nini sinsani mpo na nini misala nga mercredi nake mais lelo bolakisa nga mpenza ntinsani nayoki awa chorale c'est combien 150 j'étais qui combien tembe ezali eza te dirige oye tokokoka ay batterie ekiti Jetaki oye! Jetaki oye! Jetaki oye! Ata! Dirige oye! Dirige oye! Dirige oye! Koreki
Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Aïe aïe! Tuweno bayaya! C'est! Ata bino bolobi na bino me bango balobi sukisa. Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye! Mama Mwilo ye! Aïe aïe! Yerusalemi oye! Yerusalemi oye! Yerusalemi oye! Ata mpaka hapo. Centenaire oye! Centenaire oye! Centenaire oye! Aïe aïe! Jésus-qui oye! Jésus-qui oye! Jésus-qui oye! Aïe aïe! Pliki oye! Pliki oye! Pliki oye! Ata! Pliki oye! Pliki oye! Pliki oye! C'est-il Yababa, toujours à la-bas, Allez, toyoka sikoyo batata. Batata oye! Yo contrepassio. Batata oye! Batata oye! Batata oye! En tout cas, ndakusubiza la fondation eza ya pamba eza koyente fondation yango wana so bilaka babilaki na nzungu ko tsai voka tsai yakwe esengo be esengo te kiesengo ka kieseko yangalala nyonso ebandelaka wapi tango wana bamoni ke tokangi papa oyo pamba bafrançais awa na Congo balobi totiki bino ezaki na 58 bongo ndako ya nzambe ya liboso ane nini 58 59 pardon 59 na Kinshasa bibubu toyebi kuna na ngamu na biso balobi bon biso pe na 59 totiki bino bobondela kuna na Angola le 18 novembre année nini 74 kuna na Angola keli kamusi koye bimili bela ikei alors oyo zali pasi ya tata Molimo Santo tosakolango ekende na mokili mobimba toza na ntintsani ya makasi toza na misala ya mingi periode na biso ezali periode ya pasi kasi mpe ekozala ya esengo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen.
présence. Nantima la présence. Rohudi la défilé, Tueleki la présence, 500 employés, Banabatoé, Banari Banda, Ultimaya. Tongo, Maemasu Maliki Awa, Sikoyo, Nde, Takumina Kasapsa. On fait sa faute et pas la papa, vous pouvez abouler.